KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Pona nini soki mutu amesana koboma batu soki mwana na ye akufi na fièvre abositione kaka batu pona nini FCC eyeli bango mpe ndongo oyo basalaki lelo esongeli biso tola problème te toyebisaki bino boye que ça soit bacollaborateur proche ya chef de l'État oyo baza na même mise na makambo ebele ya pourquoi kobima na poa comment fait-il lelo bata caméra va déclarer oh batu ya DG mpe l'aéroport balekisi oh justice mpe alekisi kointerpelle batu mpona nini soki boza pembe na chef de l'État il faut bosunga chef de l'État eza bongo te lobi chef de l'État tête à tête na Mike Pompeo place eyindi nde yango wana ino mpesi viva place ebebi nde yango tolekela faci beto maboko makasi mission oyo Mike Pompeo alingaki aya awa elinga kozala mabe soki faci ayebisaki ete Mike tya nanu na se bozolinga Félix asala nini Félix aza bénédiction oyo nzambe apesi biso peuple ko bolingi toyebisa bino ndenge nini mboka na biso oyo ezalaki infiltre na barwandais ebe otika bango ndenge bayaki baboyi kozonga bakomi kokufa bango moko andezo inapesi viva tosala nini mpo kongolo comprendre ntango omoniki motema mabe toyebisi bino Kabila ndenge aza wana président Félix akoki koboma ye te akoki kokangisa ye boye te mais eza na bafaso ebele ya koneutralize Kabila inapesi viva eza kolongola nanu bamisisa oyo esimbi pembeni na alekalev yo kende ku yo Shadari kende ku comment fait-il yango totuni bandeko FCC ntango Mamadou Ndala akufaki mpo na nini balobaki ndenge balobi boye puisque Mamadou Ndala azalaki mutu moko munene na mboko eza bongo te comment fait-il na Delphin boloba kaka te yende toyebi bavérité ebele eloko tokoyebisa bino Mike Pompeo alobi yango clair oyo bata FCC bazoloba nini oh lokola États-Unis d'Amérique asengaki basanctionne boye yango wana chef de l'État komi kosala bongo biso lobi non Mike Pompeo alobi ayebisi chef de l'État lobi États-Unis d'Amérique tozo soutenir yo 100%. Alir ozokende nango eza alir normal il faut silisa batu wana nyonso kosilisa bango eza koboma te UDPS tozwi pouvoir na makila mutu te eza bongo te mais eza ke mutu oyo abukaki mibeko chef de l'État alobaki justice asala mosala na soki lelo bakangi kamera tala avant kotouche présidence, même à tel directeur à cabinet, chef de l'État, à tel conseiller à chef de l'État, il faut aux autorisations et pas Yemo. Sans qu'on touche à tel conseiller chef de l'État, ça veut dire on touche à présidence mobile. Ma chef de l'État habité.
peuple congolais a souffert. Comment fait-il Bakamabe au Baza Pemeli Nangala Kotika Bango? Chef de l'État a fongoli porte. A lobby, basa la audit la kati après. Présidence. Et banarata salini. Et bandi. Oh soko la ni bande ko yense. Biso to lobby boy. Toza na problème na mututé. Coalition to boyité. Mais ma belle a ouais osalini. Ma belle a ouais osalini. Botika chef de l'État Samsana. Soko qui chef de l'État fongolo ditouana. Puisqu'il y avait d'autres autorités. Oh bazala même pas comme il continue banal au bachi. Ba comme il continue bango. Oh te, bino boy, le chef de l'État lobby. À partir à l'élo, oh yo surtout, azo continue bachi, to yebisiye. Alors on a maboko na eku. To yebisana. Kamere. Nani? Kamere. Les habits sont des bases de lobby. Il a pas si viva. Viva. Na yebisiyo. Ba kota la bila ya Kamere comme directeur ya cabinet chef de l'État. Bakota la bilan ya FCC Kachite. Bakota la bilan ya UDPS na Félix Tshisekedi. UDPS balobaki ebe. Basalini. Toza peine à droit ya ko concevoir pouvoir la biso. Tosali 37 ans d'élite. Ezate que pas tosala 5 ans na pouvoir. Non. Wana tali biso te. Tangu jama kabunda lobaki. Toza tokozala pe toza libérer la libérer. Ayebisi noti ba cameraman na biso ba telema ba comme chef de l'État. Comme il est allé au combattant. Et là, quand on a dit ça, il y a ici, il y a allé à Toundou, allez là, nous, Azana, comme il est là-bas, il peut la dire. Tant qu'on va voir qui biso la biso passe à Baoudjana, pour va qui la mango ébé. Si comme vous voyez qui n'est pas au hello. Comme il est là pour la dire. Kabila Moni, yoka message allé à Toundou. Ngai nazala ndako ngala ajo ya ngai nakende kolala libanda pona ni Félix a protégé Babisonio a protégé Kabila pona ni alobi bomo moi sur moi na yebisi yo eloko Mike Pompeo alobi na yebisa yo place Kabila za c'est dernier temps bo remarquaki que batu bazoya délégation aux États-Unis d'Amérique oyo bauti boye epai ya Kabila eloko liyo lekaki bazwaki ta koyebisa ye na militio ndenge toza boye luka mboka oyo okoka kokende koexilie Kabila azalaki mutu makasi po azalaki sire na Kalef azalaki sire kotobo basimbi ye me tokoyebisa bajeune ya PPRD actuellement ya FCC eloko président Félix azosala mpo na intérêt na bango. Comment fait-il groupe avec individu moka bakoluka bazongaka toujours président Félix azona kati ya FCC bata mayele bajene ye mayele baza ebe soki bato bakozwa baposte bango nde fo bazala likolo ya bato nyonso totika suki koloba FCC toloba PPRD soko otali bavantile nyonso to esalema eza PPRD puisque FCC eza regroupement oyo eza constitué na baparti politique ebe PPRD bazosala baribine eloko nini oyo tozoloba lisusu il faut qu'envisager birikaba na biso tozala tolobi ndeko na biso Vital Kamerhe oyo biso tofingi yo te tolobi eloko te mais biso tolobi boye na tour ya Félix oyo justice il faut sala mosala na totika justice tokomenase bango mpo na nini nayebi te soki olandaki meme émission bata INC bakomi koloba te kuna bakomi kosala makambo na ndenge loyenge baja aner batika me nayebisi yo soki aja aner asali mosala te ndenge nini tokoyebake mosala ezokende malamu faci beto azali inane oyo ezalaki inane ya social te ezalaki inane ya sécurité eloko chef de l'état ki États-Unis président Albert Acholoba mboka na biso ezalaki infiltré na barwandais soki okeme na baentreprise publique ebele okomona barwandais ebele Félix bato magique ni aza nango kobeta mamo bakende il faut bakende maleme histoire wa barwandais bakote ebele kaka bino mo bana mboka bato kotrahira na 1+4 totikala na 2 postes défense ne kofi makambo etelemaka na finance plutôt Jean-Pierre Mbemba na Zarias Papa Tshisekedi
malgré tout babetaki mo tricage mais bana mboka babeti Jean Pierre Mbemba soit défense po obatela mabele ya mbo tellement Mbemba lelo loko abina nazo défense pour la kufanzala tikanga nazo fi tango asaria sazui défense barwandais obele bakotaka te basali nini siko mabe ya facheza wa awa identification bakarte na niveau ya président Sebani eloko ni président Félix Osala ntango président Aïcha Makabou abetaki na stade soki mutu oyo abimi na dossier wana quel ça soit niveau na yo okodémissionné olongoli bapete na yo apoke na justice apoke na ope kamere toboyebaki te apoke na ope kamere na ministre ata bafini tokoyebisa bandeko ya INC oyo bazolobake non kamere ata asutenaki sekukuni ngambe ya président na biso mpe toyebisi bino bata INC ata ino pes akendaki ye moko alingaki azwa pouvoir oyo toza le seul parti oyo azwi pouvoir ya bacongolais azongise mpo bacongolais toza mpe le seul parti oyo tolingaki kotika kabila sata tukutombelela pouvoir bango nyonso bakenda kosangana kabila manda oluka motu ya idps eza bongo te sikoyo bata INC bakoloba nini eloko tokoyebisa bango boye justice aosala mosala nango papa ya numero 1 ya safrika sayaki alobi na kopesa bino nyonso tu bolibere mwana nga mais chef de l'état alobi makambo wana etali ngai eza makambo ya justice eloko nini bandeko ya FCC bazotia mutu makasi po kabila aza na kati ya mboka oyo. Oui. Il y avait deux personnes, ça m'engage que moi, ou que soyez souillé. Il y avait deux personnes, il faut qu'on la banque peut mener les choses. Et ça, caméra est là, car. Il y a une mission claire. Et ça, caméra est là, Kabila. Sauf qui va le Kabila. Balomoli Kamere, chef de l'État, programme Naye et Rokende Libo. La 4 coalition FCC 4, on a deux programmes. Ceux qui pasteur à Bali Mossa Ndumba, ce n'est pas les choses faciles que moi ça va s'adapter à comme maman pasteur. Et soit kata. Biso tout le peuple d'abord. FCC la caméra besoin de ventre d'abord. Si vous pas ton compte sur le programme la biso. Il y a moi télévision bino. Chef de l'État a deux volets. Ceux qui a libéré Batouana Mibalete. Mibeko ezala Nicolas Batouana Mibale. Mboka o e Congolais fo sosola. Mboka o eza tata Kabila ta. Mboka o eza tata Félix ta. Mboka o eza ba Congolais nyonso. Comment fait-il les Congolais? Ya buzoba azomo la Kabila zoleka. Kabila zongela mboka na yo zongela mboka na yo. Ya mazamba. Yo Congolais zo kabamboka. Qu'est-ce qui empêche que ndebe papa la biso tele libo? Ako ma pêche tele. Pas à moi la mboka. C'est la comédie politique. Nabimi sa phrase voilà awa. Moi l'antenne basali ba ventir asuki wa. Nayebi sa kamilo so botali. Opposition la Congo abu. Nayebi silo saïsa ine sobe bazu bamba. Saïsa ine sobe bazu bamba. Mada saïsa ezana. Eza fayu na mon antenne. Dans la première dame na moi ça fayu na mon antenne bilogi nene bon. Il n'est pas si vivant. Viva. Yamo na koyebi sa yo. Politique opposant la Congo à bout. Comment est-ce que et l'autre chef de l'État au Sal, Botika, à l'Obi Boy, qu'est-ce que ça sort dans la mandataire? Quand la mandataire le bâté, à l'Obi Botika Bango, attends la mandataire, Boye Bango, tous ont chancé la chef du bureau. Non, toi maintenant Fatima, toi ma bonne. Aliro, tous ont kende wat, tous ont kende wat. Il faut qu'on combatte des combattants. Dans le président, il y a mis pour Yekola Foufou. Il y a mis pas s'il y a vie, il y a peuple congolais. Tel est le cas qui ressale. Le président Félix Ezate qui est notre sentiment matavion. Notre président c'est un bourgeois. Donc il t'appelle ton matin. Nous avons besoin de la Kabila Ngambe. Mais je n'ai pas Kabila, le président Félix va télé. Kabila Zobi malheureux, moi l'amour. Comment fait-il Congolais? On lui a soutenu comme Moutou et l'identité là. Autant qu'on a un discours au Kabila Sana Lingala. Moutazo benga moi si la benga livre zo benga horrible. Élection zo benga élection. Je suis en sécurité, je suis en sécurité. Si comme Moutou ya bongo, bonzo c'est la mission sous Fayoul. Oh toyebi identité là yé.
yango esi prince penge ekanga monoko na yo bato wana neti bafayulu baza bapoliticien ya conférence nationale souveraine. Pourquoi nalobi ya conférence nationale souveraine? Bato bamesana avant diriger mboka il faut bokena dia toyebi dialogue ya Congo place esukaka eza bongo te esuka na partage ya pour yango wana Mike Pompeo ayebisi chef de l'état mutu takosa yo makambo ya dialogue na Congo abuo tobetana faci beto maboko wana suksama moke napesa moninga moke ape asala yango wana kola koyebisa bino tous les diaspora à partir ya lelo bakongolais nyonso tout baconseil na poto ezongaka te sala nini kombata yo pesa na orchestre so oke poto roberto sala nini kuna oza na o ale tala kasokolo balobi kasoma lobi na kobanga sokolo te bato babandaki kutu kosimba obeloko baresir mpona nini bato baye mponi mpo bamoni ke bakombate ya idps bato babandaki kosala desordre na poto eza bakombate ya ide sikoyo bakomi na pouvoir yo moketi premier oza na bato to kosala desordre wa en tout cas badiaspora nyonso tout je pense que lelo vie attend tomoni mpe bandeko mpe bainformation eza ebele tokobetela no aventure oleki na kinga kati tolokobetaloba te tobetala faci beto mabongo wana akinga kati baventure oleki kabila akomi kotambola kabila akomi soko ayoki ndeke kuna te asutuki ndeko asali basutuki liboso bandola na kingakati napesi bino information kabila lala asu na kingakati eloko li ezoleka babelge bazwi batrone na bango makambo ebele pembeni ya kingakati bakomi kosurveye na kingakati ezalaki na 785 soda oyo bandogele kingakati na miniti oyo batika 78 nayebisi no chef de l'état azokela makambo nyonso tu molombo tozalaki gelem minduki elongo robe elongo ete bozala tala numéro na nga eza plus 243 89 35 41 700